Banza London TV. Tina ba église même ti partout. Ngape ana kokina ngate donc Miss Lolo na ependa ko senga pardon de konanga mwasi. Na sali o mabe. Na olinga olanda émission yo ata moto akolanda yango atindela yo lien oyo. Na ose l'appel na yo vraiment Miss Lolo. Na yo kaoka ke lobi na ngas kantene na limbisi yo. Banza London TV. Bolimbisanga vraiment Miss Lolo. Nga yo pe ana ye kosenga boli. Ti siko na comprendre te nini. Na oyeba te bon. Na koloba nini donc nga mo talaka tam na zongi ndako conscience. Oyebi conscience ndenge koma au travail mo. Mais na lobaki nini? Lora mutumo osutuki da osaki sika moko boye osutuki. Ah. Banza London TV. Pour le pardon est une puissance qui libère. Pour même avant na fuka mananda kunanga na assemblée. Pour ça chaque jour avant na bima. Faut na chama bolongo na se na assemblée la nzambe. On comprend. Mais na ko kaisu ko prier te na prier nini na zokisi mutu moko côté moko. On comprend. Mutu moko ayebi ne lo te bo soigner te lo te au sali émission. Ah, donc na bimi penda nul. Scanten. Original. Banza London TV. Chers amis fidèles internautes, l'andia signement congolais, tout on a surtout sepelaka na oyo artiste na biso comédien ofrakabino comme ozali spectacle topé série ainsi que gag na bango bozala rebelle pona kolanda bango sepelaka na musala parce que même na médecine eza recommandé ya ko se détendre et puis kozala l'air mon na distraction on a ebi mingi sepelaka kotala acteur to actrice na biso ebele oyo sepelaka bino esalaka bien eza rôle na bango parce que même na médecine koseka eza recommandé pour na koyesa mutu kobimisa biloko mwana nzoto mais toyebi réalité il y a monde na biso cinématographique congolais notamment na bandeko na biso tobengaka théâtre ya maboke lolenge et comment kokende le banda et comment na des tendances côté oyo abakouk côté oyo mususu et comment bandeko na biso oyo vraiment bengaka na kombo ya famille bota na bakouk lelo et memi théâtre na biso na conflit ebele et memi théâtre na biso na makele lebele aujourd'hui tozo subir conséquences ya conflit na kati na yango lelo toye na sujet ya moko o ekoleli ndeko na biso na kombo ya Scanten azali artiste reconnu artiste moko ya munene abandi makambo pe ya comédie kalaza miaka na makambo oyo asa moko o azaka naître au milieu du village Scanten asololaka bien na bandeko na biso ya famille libota asololaka pe bien na bandeko na biso ya abako ne eloko komeli toyebi te soto benga ngo eza envoûtement toyebi te soto pesa ngo komoni en tout cas tozana na plateau ayaki ko contacter biso na plateau na biso ka ndezalaka ameka éclaircir biso toyebeli na makambo te pourquoi Scanten comme na makambo parce que Scanten a évolué au sein ya groupe ya papa na biso Masumu Dibwende Masumu azali moko ya babaoba ya théâtre na biso awa na République démocratique du Congo mais je suis déjà avec Scanten fumole la biso caméra na yebi gaza moi bati nde baloba kaka mutu malamu soka sali likambo ya mabe conscience na ye interpellera ya zaka na kimia te bon mais quand peu ko comprendre Scanten aza vraiment na kimia te aza na besoin abimisa likambo aza nango Scanten boni Ça va santé nandaku et puis bon parler calme kimia Scanten toyambi yo lelo na osala effort lo bande balba innocent azalaka innocent pe innocent soka lo batazo samba na misu boye baga moto ayebelo rote Scanten tongi toyeba d'abord Scanten akoma côté ni Scanten entre famille Bota
na babaku Stanten akoma na mopanzi nini yebisa nanu bato balandaki yo na émission ozo circuler oyebisa bango na polele ofungola motema na yo est-ce que oza kota babaku ou bien oza na famille libota? Bon, nga naza artiste comédien simple. Naza na ngambo bakuku te, naza na ngambo ya famille libota te, bango nyonso baza bandeko na ngai. Vous comprenez? Comment on a l'air musuna yebo donc naza na pasi o déranger nga. La sala makambo lokola mwana muke. Ya koleka ko tuta ba bordir. Ya koloba ba n'importe quoi pour na Miss Lolo. Ezaki lundi na vai na pale. Na monika chombo eleli. Prince Luamba benga. Oh Scanten ya ka osa émission na foire. Donc yemo mtabenga ki na téléphone. Yemo ko benga ki. Ah, nangana bima na koti pe parler ka ndeza na repasser forme. Na ebeli. Kokoma pe na komi kuna. Nzoka ba mam na bango ya ba famille bota na ba cook. Ah. La koti na bêtise. Ok, non, Scanten. La koti na bêtise. Oui, tu as vu que koti na bêtise, Scanten, j'espère, osa vraiment artiste à mon néné, osa mukolo, osa vraiment muto ayebi bien makambo et kaka entre au courant ya makambo et kaka entre famille Bota na baba cook. Tant Prince Luamba abenga kiyo. Oyeba quitter ceux qui bozo sa l'émission autour ya nini ou bien bolobela sujet nini. Eza kwa ba bengi oka yaka to sa émission sujet za kite. Donc na ye nde sujet obimaka wana bon. Na wabi ke tisi go na comprendre. Na comprendre. Na comprendre elo na oloba. Miss Lolo Miss Lolo na ependa kosenga bolimbisi nde nazaka na yo na koka koma tino na niveau wana te na koka tuta ba bordir te talaka depuis wana lundi tant nazonga ipale nde pe basaki be mission ngo pa ba bwaki na monika chombo esone na moni numéro miss na koka pe oyamba Miss Lolo te bapel pe koti donc na zupenda bapel bato bandi bibenga benga. Ah, Miss Lolo limbisa vraiment yoza nga limbisa penda ozande konanga mwasi. Na o nyonso ebimaki kuna donc na o comprendre te tisiko na oloba te ke o nazaki na kwiti po ata mutu akwiti ayebaka nini o yazoloba. Et là, on a vraiment na baba koko tout. Bon, yeba na kolimbi sanga vraiment. Ça fait mal comme on a mwana mobali mukolo. On pardon na télévision. Et marqué d'abord parce que tu es TV na biso na Congo. Marambo est à la raté. Ça prouve que vous sentez que Makila est innocent et Zolé là. Moutoumoro boya sali likambu na se likambu moro oyo baté. Parce que moi j'ai eu le temps à parler avec Scanten avant l'émission. Na koka ko résister parce que vous voyez bien longi on a ça la émission té na marambo ya baté être boni. Mais si j'ai accepté parce que ndekwazaki vraiment na posa koloba pe likambo esui na ngai. Scanten osengi pardon. J'espère que Miss Lolo a olimbisa. Mais Scanten éclaircir bisona. Si bo banda remission, si ba poser ba question, si on répondaka, si o tout abordir ya Miss Lolo wazande konayo. O aza mutunayo bo banda lo bozaka na ba relation moko tellement ya malamu. Envoûtement
balesaki yo mbongo bakorrompaki yo après nde ezalaka Judas oteki Yesu apo komolela osali na biso bato toyebi te tobenga oni yo moko expliquer biso nano eza envoûtement to nini elekaki wana mpo bando poser ba question na komwa Miss Lolo mpo bandi ko répondre bandi ko tuta babordir. Mon frère, tu sikoyo na comprendre te. Ti sikoyo nasali makambo mo lokola mwana moke oyo ebongaki te. Kaka depuis lundi ti lelo nalalaka te. Depuis lundi ti lelo na priaka te. Naomona kwa nazwi charge moko boye mutu mo tozalaka ne bien. Nandimi kotuta babordir nga na likambo te. Bandeko na ngai bafani na ngai bolimbisa nga vraiment Miss Lolo ngai ope na ye kosenga bolim ti sikoyo na comprendre te nini na oyeba te bon na koloba nini donc nga moko talaka ntango nazongi ndako conscience oyebi conscience ndenge koma otravaille moto mais nalobaki nini lokwa mutu mo osutuki ozalaki esika moko boye osutuki nage na nga nakosala babiloko oyo nasali te donc oyebi ke tozalaka na masa mo ya comédien fu molenga agafela ngai Miss Lolo azala wana nga kuna loba te Miss akenda ne makasi siko tala moto bozalaka ne bien naki osala biloko ya boye siko nga mo navandi na omilobela bato balekaka mingi baoleka na bemission baotuta babordir bazalaka nde nini mpo eya kwa na mekiti donc nga mo naosentir ke eloko nasali yango te sikoyo eloko naotuna bato basalaka yango bayokaka nde nini ozo comprendre po nakoki te donc esengeka fo nasenga pardon po le pardon est une puissance qui libère po même avant nafukama na ndako na nga nasambela po ezalaka chaque jour avant nabima fo natya mabolongo na se nasambela nzambe o comprendre mais naokoka esu koprie te naoprie nini nazokisi mutu moko kote moko ozo comprendre mutu moko ayebi na eloko te boswani te eloko te osali émission donc nabimi penda nul Scanten appelle à Miss Lolo d'abord tu oyambaki nayambaki te mais pourquoi oyambaki ete conscience de ekoma ça au moins temps na longwe kuna ti nazoya conscience ko ekoma olobela ngai siko tala temps conscience ekoma olobela nga nde na yepe omona appel na ye. Mais pourquoi tango komi na ndako eza mission yo mto saki ezaki invité oza pe na droit ya kobenga Prince Luamba Paul bakokotisa émission na nga déjà kotaki mais ça bengaki po amonaki déjà donc c'est que tant aussi si ko sala wumisité mbamo bazo monter toro basala ezaki ku o banga basala yo peut banga basi so touche po na ebite na kotina na jango ndenge nini po ngamo no nde na saka be mission toutefois na lobaka Belleville, Mama Silla, ce sont nos sœurs. Vous comprenez? Il faut tout sunga bango. Vous comprenez? Bayukana baza na kimia. Et là, on a comprendre ce qui bango ba obebana ezaka bango te. Ezaka batwa o to baka diviser pour mieux régner. Vous comprenez? O to baka ba bureau. OK. Dans le Congo, toke mabe. Biloko même tina politique, même tina ba église, même ti partout. Nga pe ana kokina ngate donc Miss Lolo na ependa ko senga pardon de konanga mwasi. Na sali o mabe. Na olinga olanda émission yo ata moto akolanda yango atindela yo lien oyo. Na ose l'appel na yo vraiment Miss Lolo. Na yo kaoka ke lobi na nga Scanten na limbisi yo
pona zwa temps pe ya kokende ko bondela epai ya Nzambe ya kolala ya kofukama pona salelo moko moi suis chrétien obike nayebi te vina donc naza lisusu ngate ngao nazalaka eza ngate pona zwa kimia il faut misa lobalika moko voilà ndeko nanga Zuma nakoka okota baje na bino te ndeko lobela miss tendresse bolimbisanga vraiment bozwanga na rivière wana bato babengi yo Zuma tendresse bato babengi Zuma appel te bango babenga te parce que bappel ya banani o yambi nazwi ka bappel ya bafan donc ya bato babengi nga ozo comprendre que okomi na niveau wana ndenge nini pourquoi oke kokota baje wana yo pesa bon réponse nini nazanga maloba po miss ko to abenga nga ka le même lundi ba 19h lobi na ngonde sko ba pele bandi pe kokota o comprendre yo moni Nzambe parce que pour na yo Babakuk na ba famille libota ba bureau wana oyo lelo olobi bango bat bachaka belle vie na ndeko na biso sila na koswana ba querelle parce que pour na yo bachaka ngona balolenge nini ba gagnera nini tant ba oluka koswana na bango ba gagner nde bango mbali baswana wana elo pe boma baliaka mbongo na sima na yango ou bien bakabolelaka bango mbongo nde babaku na ma famille bota baswana wana mwa mbongo bako boefutamaka. Ok, le problème po yo ndima mutu asala eloko oganye eloko te mutu asalaka eloko ayebiki aoganye sikoyo eloko mpe ebomaka biso na bafane ozo comprendre na bafane nde babomaka biso po mona fan pe ya bakuku koto te koto esali bien kuna pe ya famille bota boende o comprendre babiloko wana nyonso il faut toluka tosungana biso ba congolais mais tout le monde a dit la réconciliation ils ont salima plusieurs fois pasteur de la foi azo bengisa l'église papa batandi ko bonde la tango midi pourquoi ils ont continué selon yo tel que comédien mbiaka pour éviter bakotisa na bino bato bozaki ba innocent to éviter ce kokota ki na envoûtement to benga ngoni so eloko nini mais pourquoi ils ont aussi la tête selon yo eza pasi bon na éviter ce que komi eza quoi style na biso ya mboko yo ozo comprendre na ba te zalo quoi style ya mboko po na omona ngo ezo banda likolo même so toke na politique to ba yeba okaka fo finga kotala même na makambo ezalaki président honoraire Joseph Kabila tala ngana ndimaka te komona banana botama na ya komona passation de pouvoir omoni jour Rais Bayamba kana président Fachi Beton maya miso kitanga moi qui amitié omoni même donc esalaka nga bien omoni même ndenge ba uti ko réélire le président Fachi Beton Félix Antoine Tshisekedi Mukwa Tombolo omoni ba président tout baye nga amoni bango elo te senga présence ya mutu moko ya nani ya rais pourquoi rais bakomaka boye na Kabila toujours bato bayaka pembeni bayaka ombri o Kabila no bloc ozo comprendre ba omemaka bato bakabwana ozo comprendre yango pe na yeko sala Natali yango pe na ba makambo wana le msope Kabila omona kaka ya o comprendre Congo il faut toluka Congo na loba Congo il faut tozala ini pour Congo etongama partout donc babiloko wana yango na yango ke na politique yango ke na église yango divisé pour mieux régner yango na yepe wana loba boye bande konanga ya famille bota Prince Luamba Yams
Pe bande konanga ya Babakouk. Zuma Tendresse, Miss Lolo. Tout le canal, tout a fait na affaire. Obi ke na fandi nga na kana bana basi na ndako na botaka basi. OK. Siko na koka tena mona ba osala mwana mwasi mabe. OK. Oh na uti ko sala pona Miss Lolo. Miss Lolo limbisanga vraiment. Na olo bango likolo ambebo te na kacha motema na ngande ezobimisa. Na ependa osenga bolimbisi. Pasteur de la foi. Pasteur de la foi. Zwaka musalo. Kolemba biso te, kolemba pe bandeko na oya basi te. Toza bato ya masumu. Luka opesa solution na likambo oyo. Eloko nga na koluka linga penda ifo bengisa Babakouk obengisa famille bota. Fo baya penda bavanda po tozwa makambo esila. Toko sala ka boete. Tala kwa nga na eko kota na bêtise o mutuna makolo na yebi te. Place babanda ba débat na bango nga na yebi kutu te. En plus Miss Lolo aza donc na loba ser na nga ya mwasi na kokaki ko déborder te na loba o na lobaki. Mais est-ce que déjà Obengi Prince Luamba était que chroniqueur ou Mbaki yo Obengi o talisaye na o nyos to l'équipe parce que les là a baby c'est lié relation. J'espère que au sengi pardon. Oui, mais Miss Lolo nandimi na o senga bozonga na rande bozala ki met mutu asaka mutu. Est-ce que je qui t'a Obenga Prince Luamba pour talisaye pour yeba kitinda zo benga o yeba ki sujet to yeba ka ba sujet nini o to zo benga l'invité na oyebi pe muto so na joa ko babu o zo ki ta o benga portal c'est que à cotisation na babilo ko moko boye. Bon, toutefois au monde na opé ça concerne à tous les deux familles. Baba tout mais na bi que to zo temps pour bango pe ba ota l'émission. Vous comprenez? On peut avoir l'émission. Marambo faut ici là. Bandeko vraiment bandeko bafan. Bozwanga na rigueur te. S'il te plaît. Pardon, Miss Lolo, pardon vraiment. Voilà, bah pardon aux Osenga, Scanten, c'est bien. Bon, est-ce que les loyaux ceux qui ba papa au théâtre bande konsusu balobi raconte mon corps et ça la gayo okutana na Miss Lolo boz après il a rencontré Miss Lolo boy en face aux après okutana na parce que ba ebele pe ba loba parler zo sugara a ora na TV omoni boy ba omona pe mingi ba omona kama TV Laura Bafanti mais nga za ki na yo na omona ndenge ozo souffrir na omona ndenge ni ozo koloba te comment est-ce que nini donc est-ce que le lopé sur tobi to ça la démarche wana okuta na Miss Lolo bo oza vraiment la courage wana ya omona ye yo sola na otalisa le longue ozo talisa ngona écran bo. OK, merci. Habité yo sambela na église nini? Bon, oza chrétien toza Nasambela ka Dieu parce que bato belé batalanga eza ba chrétien eza ba musulman eza ba nani nasambela ka nzamba likolo omoni na dit commandement même eloba ke koloba mabe pona moninga na ote. OK. Nga kokuta na Miss Lolo eza nga na lukande nazala na kono mona kwa nga na memi kilo moko boye na memi charge charge na likamo na yo sa ba témoignage moko oyo fallait pas na sala yango kasi yango to lobi to eza télé na ko sepela kokuta na ye boye ko to organiser pena ba Yannick Yura po ba Margot Mobali Nzambe to biso to kota ba makambo wana te mais to lobi lelo tozo ke ndoko luka vraiment Miss Lolo to longoli même sans caméra beaucoup na lelo pardon oyo
na misu na vraiment on s'excuser. Est-ce que vous après au salon pas Rwanda? OK, ngana na besoin na zwa kimia. L'aime so comprendre. Ngana na besoin na zwa kimia. Ta et ça nga soni. Na niveau na ngana koko sala ba bêtise a boete. On comprend? Envoûtement, masanga, Tony. En plus okende ndekwa mwasi ngape na botaka basi donc na lekana ki vraiment. Na kokosela masanga te na zoloba. On comprend? Po ata mutu ana kuti. Tanga oloba oyeba makamuni na oloba. So bando na lekana ki vraiment. Na bakisi to ba vraiment na banini, to lobaka nini. Ngana yo tala kaka. Na ebite. Ngana yo. Bon. Voilà. Miss Lolo, j'espère qu'elle ndeko scanten au bango na motema na mobimba. So moni aleki tipa na ba chaîne na biso o to lo ba ku ba mo théâtre te biso j'espère que boye belongo to kota makambo te mais loko leza mabe moko bo ndeko azo reconnaître et loko mo ndeko na kati na ezolo bela eke asali eloko ye mo azo ebate balobara. Le pardon, c'est une force qui libère. Asenga ngo vraiment na motema ne. Eza planifié te auto salao. Eza peka te po asepelisa ou bien aluka boza na relation bien mais de quoi ça ka na posa esiko zali. Olimbisa ye o accepter pardon o. Ata ko accepter yango na TVT, ata ko accepter yango na TikTok te bien na réseaux sociaux te komela ata na téléphone que je t'ai pardonné. Ou bien na lingala kaka na limbiso ata na français ata na langue ata na kikongo pour azala libérer parce que ndeko yebisi biso la te a ko kata ko bonde la te c'est ça un vrai chrétien nde bolobaka pour na ba chrétien soko na likambo mutu na mutema oza na kimia te mais soko moni mutu na likambo mutu ala likimia c'est que wana za ndoki ya vivra bongo musane ko sala bato mabe mais ndeko azolela comme ils ont télé en dos mais au moins na quatre azo souffrir na loko a salagi pe to tourner à plusieurs fois zo e battre sur les envoûtements sur les nini po avant de passer na télé to 8 ans ko examiner ayi so ni masanga ni eloko ayebeka émission mais nenga bandi ko lobelango mais toujours rappeler bato belé to ebani mitema mais to ebani mité belongi mais to ebani mitema te. Les loyaux, même ba fétiche et côté même dans le monde des médias. Fétiche et côté même dans le monde des médias. Partout, ba qui c'est côté, ba envoûtement et côté et zalara. Miss Lolo oyebi ba makambo, même ba envoûtement et côté na katia ba makambo. Ba bengi yo kaka pupupu ba 8 ans encore kutani na mutu bo mbala mo ba ndolo ba biloma après ne commune de konam surtout ça la keba to lukelo nyanzam. Même faire partie ça yemba luka kimia na mutu nyonso. Pour lelo ba témoignage belé comment on peut savoir so muta kufia zaki muta mala mais nzo kanete muta mabe atiki ba binemi. Yeba kando ke bongo ke na fardo. Ndeko na biso yo aleki na TV pas le bien après. Ya kutela na Miss Lolo boy. Pour azana pour ça la libérer. Dossier à suivre. Tu es que Miss Lolo Rolanda biso bisika nyonso mission ekokoma. Scanten yeyo ndeko na yo apesi pour tout témoignage na yo obundela ye na bitumba o ya théâtre o ya yebate o kutatinda ka otise ça prouve que a reconnaître ba bien fait ne pas reconnaître donc bolimbi ça ba kombo to tanga ki bandeko na biso banani o baza na ngambu ya ba abaku Zuma Bazuma Tendresse ba Tendresse ba maman na biso Belvi ba openda ba ki lese kuna te ba ko o ba ki lese za ba famille nini ya bakuk ba bakuk côté Sila voilà bandeko na biso bakuk côté Sila en tout cas ba ki lese ba Zuma ba Tendresse ba Miss Lolo scanten yeyo bo accepter pardonner ko sala bien merci. J'espère que vous reprenez ça mbote na batnos tout. Mbote non te mbote zate pour moral donc nga pardon kaka na bateau nyonso balanda ke émission nande na tout ba bordir
Oh nyonso ebetisaki yo libaku boyebana kolimbisa nga bozwanga na guerre te vraiment boyebana kolimbisa nga po Miss Lolo naye penda lisusu nalobi lisusu limbisa nga vraiment kokanga motema te limbisa nga vraiment na kombo ya Nzambe. Voilà. Merci à vous, merci na Batunas Mozagita Rolanda Bisso, merci na Yannick Yorapo, merci na Margot Mobile Nzambe, merci na Moïse qui était derrière la caméra, merci na famille Kokisa, ma famille Bouka Kokisa, na UK, kuna merci na papa Jonas Mbala, maman Caroline, et je dis merci na papa Jean-Pierre Mounungu, maman Caroline Mumba, donc femme Dio, Bambo Tenayo, je salue tout le monde, papa Kokisa Moussela, Jean-Pierre Kokisa Moussela, partout à vous. Batunas tout bon, vous allez beaucoup à l'émission et salibino bien la bande. Retrouvez-nous à la prochaine pour la série émission Nabiso. Merci beaucoup, ciao. Original. De Banza London TV.